En Afrique du Sud, parce que tout à l'heure, là, pas Bandeko Bazab assistant, il y a aussi des certaines femmes en Afrique du Sud, qui utilisent ça. Alors, selon culture, na yebi ba produire ba utiliser ça. Pas biso na yebi ka cœur et dans la bakisi oh ba utiliser ça. Alors pour la bateau ba koza la intéressé parce que eza bien. Moi si il faut oh ilinga ozala bien partout mais mingi côté qu'on faut ozala bien ceux qui s'appellent ça papa pour ezala na sentiment na ngo ceux qui olingi pe ozala ministère wana on localiser mon bateau. Il y a vraiment une très grande différence entre Banabasi et Baluba, il y a Kala, Banabasi et Baluba, il y a Lelo. Parce que maman a biso, quand on parle des femmes Baluba, Banabasi et Baluba, Bazaki, Banamoko, Oyo, même Bikolo Moussous, Bazalaki trop préféré. Les lots Banabasi na biso Baluba, les lots comme Oyo qui sa Sony. Banabasi et Baluba, Bazalaki Basi Moko Luzitu, Ndenge Moko na Banabasi à Mongo. Moi, si à Moulou Bazalaki, à Roulata d'une manière décente. Moi, si à Moulou Bazalaki, qu'on respectait culture na biso ya Baluba. Parce que étant na biso ya Baluba, jamais ndenge zaboye nga moi si nakoloba nga bokilo na nga nazotale na miso. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es kangi ba site tout. Rafingindu oya Boston et comme peut tourner biso. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV oya boya sel mokili na esia. Ouais balobi Rafingindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Camon. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est tous à Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site. www.congopromotv5.com. J'ai le big boss Rafingindu de Boston. Un grand merci à vous, très chers internautes, d'être branchés sur votre site préféré. Un grand merci à mon boss Rafingindu depuis Boston. Un grand merci à mon cordon Serge Piana depuis Congo. Babi vraiment solo et Fandi. À tous les amis Mifa Congo Promo TV. À vous tous qui me suivez. À tous mes fans. À Rebecca Watching depuis Allemagne. À tout le monde. À tous mes fans, je vous aime beaucoup. Un grand merci. C'est lui qui est derrière la caméra. On l'appelle donc Patrick, le biominaire. Patrick Kabamba Rabea. Kabamba Lukusa. Kabamba Lukusa. Un grand merci à vous. Donc, c'est une nouvelle émission. Bon, c'est pas vraiment nouvelle, pardon. Et cette émission, c'est Lova Lova, mais on a essayé un peu de modifier. Donc cette émission, vous allez suivre donc Balobi sans tabou. Dans cette émission, nous allons parler de tout. Donc ne suivez pas cette émission. Donc aujourd'hui, j'ai un très bon sujet que je vais aborder avec mon invité qui est déjà à mes côtés. Donc c'est une femme mariée. Nous allons parler d'un sujet très délicat. Donc restez toujours connectés. Donc pour vos appels, pour des suggestions, donc il y a un numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Un grand merci à vous à Dems Vidéo qui est en montage et à la régie finale et pourquoi pas à mon confrère Patou Chinemou, la racine pivotante de l'arbre journalistique. Donc elle est déjà là, à mes côtés. Elle s'appelle donc Jojo Tumba. Donc, je précède de la présenter. C'est une femme mariée. Nous allons parler d'un sujet qui est très important. Balobi, banamike, vraiment. Bokende bolala. Ça vraiment, il y a mikolo. Ça vraiment, il y a mikolo. Banamike, bokanga mato inabino. Parce que ça vraiment sans tabou, tout le la vérité. Donc, quand des boyaux, quand on a des émissions nabino, nous sommes là pour vous informer, comme je vous l'ai dit, très chers internautes. Vous informer, c'est mon souci majeur. Donc là où il y a l'information, dans le recote, c'est à l'Iboulou, ma place pour informer Bino. Donc les autres, le sujet, mon maman yo e bandi osuka awate babi suka awate babi mo mukika ngama toyi tozobe ya bana baluba bana ya baluba bana basi ya baluba basi ya baluba ya kala na ya lelo bazande moko te là-dessus ba soutien ils a tellement ébélé mais to lobela moko
donc oyo invité nanga alobaka bien alobaka bien alobaka vérité bana baluba pourquoi bazalaka balèvre milai wana ni sujet na biso ya lelo pourquoi bazalaka balèvre milai bamama na bango baprenaka bango nini parce que tozala mwana moluba ebete ya biso toponi aza mwana moluba aza femme mariée aza mwana ya moluba de naissance toyebi te ye bakopesa biso expérience na ye parce que bato na ekolo na bango bazalaka ndenge baprenaka bana na bango bamama bangala baza ndenge baprenaka bana na bango ya bangala baswahili mpe baza na ndenge baprenaka bana bango ya basi soki bazokola mpo basaprete mpona kokota na libala ya basi mpe ya baluba mpe pardon bazalaka mpe na ndenge na bango baprenaka bana na bango soki oloko tokokota na sujet ya bana baluba bazalaka balèvre milai parce que tozwaki vraiment temps avant to aborder sujet na biso tozwaki temps ya kosolola na bana mibali batonton oyo babala bana basi ya baluba yango opesi biso mo makasi tolobela sujet oyo vraiment sans plus tarder je m'en vais saluer mon invité. Bonsoir Jojo. Bonsoir Bibi Chibombo, Plasma, autrement dit la star du micro. Yes. Merci beaucoup, c'est pour moi un grand plaisir d'apparaître aujourd'hui sur ces plateaux. Merci pour la marque de confiance, un rappel, l'invitation pour nous partager un sujet oyo. Moi je pense que c'est un sujet très important parce que notre souci majeur c'est d'informer et d'éduquer. Les populations surtout les jeunes, les filles, baza un peu na kobunga, faute ya connaissance. Batu bazo yebate. Alors je pense que ils ont vraiment les mécanismes quoi malam. Na koyeba ko informer bat pour comme tozolo ba o ezana bat mususu ba ko trouver ngo nothing eza inutilité mais eza biloko moko très important oyo ko sala cœur moi si amiyeba pe bana basi ya baluba na ba basi nyonso ba miyeba pe na mutu ekolo nyonso ezalaka na richesse na bango pe moi grâce aux Nzambe à sala bango. Alors na sujet olobeli ya bana baluba bazala na lèvre milai. OK, c'est bon, sorry na kasiote parce que on va begango maman na likambo na biso. Mais avant de tokota non na sujet na profondeur ya sujet na biso to bana non bana baluba ko na yo parce que poza mona baluba to lolo to lobela bana baluba et babi Rebecca wachini mona baluba ya solo bana baluba ya kala bana basi ya baluba bakala na oyo ya lelo est-ce que bazan ndenge moko est-ce que différence ezate bana basi ya baluba bakate kokola na kala na lelo pour ngabe na baluba je suis du nombre donc différence est-ce que bazan ndenge moko to ba changer comment est-ce que on se trouve non mais il y a vraiment une très grande différence entre bana basi ya baluba ya kala na bana basi ya baluba ya lelo parce que ba maman na biso là quand on parle des femmes baluba bana basi ya baluba bazaki bana moko oyo même bikolo mususu bazalaki trop préféré lelo bana basi na biso ya baluba ya lelo bakomo oyo kisa soni bana basi ya baluba bazalaki basi moko luzitu ndenge moko na bana basi ya bamongo moi si ya muluba bazalaki akolata d'une manière décente moi si ya muluba bazalaki ko respecter culture na biso ya baluba parce que epa na biso ya baluba jamais ndenge za boye nga moi si na koloba nga bokilo na nga nazotale na miso oh donc il faut tala na se il faut tala na se ceux qui okeye pa ba bokilo jamais na kolinga te bokilo na nga se ala muki azokombola nga nazosala na manzaka bamba se biso baluba ezalaki ceux qui okeye pa ba bokilo akosokola bilamba ya basemeki na ye ya mibali ya lambi a tuti pondu asali nyonso aujourd'hui ba biloko wana tozomona ngo pa ba basi ya baluba te donc ba abandonner un peu culture na bango ba comment copier bizaleli ya bana basi ya bikolo mususu par là je dirais qu'il y a une très grande différence entre bana basi ya baluba ya kala na bana basi ya baluba ya lelo moi je pense que bana basi ya baluba bazaki préféré au monde apena mobali azolinga bala moi si ya muluba mais lelo bana basi ya baluba bakomo yo kisaba baleki na bangala po bangala to ba bango bazala ba hypocrite te bazala misunga mais lelo bana basi ya baluba batiki ya bango likolo après bazui bakomi na modernité le monde différence c'est ça en plus bana basi ya baluba na kala ba no lo ba ke ba baza ba ndo bala ba vierge
Moi, pour moi, c'est un moulou bazar déviergé et ça là qui vraiment passe. Tout à fait. On retrouve moi, c'est un moulou qui n'a âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, à garder virginité. Tout à fait. Ndenge na banda koloba, okuta mtususu azoyebisa yo révolution de la modernité et kota na makambo nyonso. Biso toyebi que et pas biso baluba par exemple moi, je me rappelle si na âge à 15 ans, maman biso et puis papa na biso baluba moi réserve wana ezalaki makasi. Nga maman biso bano yebisanga ke basoki mobile asimbio ozuizebi. Donc ozo kolana kobanga ya eloko wana oyebi ke non ndenge za bo il faut naza la distance na bana mibali omoni lelo bana basi ya baluba baki paralisusu te omona kutu mususu azo nga kobala vierge et comment nango démodé. Donc c'est pour dire que batiki culture na bango ya malamu o bazalaki nango bakena kozwa ba culture mususu lelo pour te information bibishi mbombo eloko nazoloba oyo bambasi abaluba bakomi kutu dangereux kolekana babasi tika boyo bani batomboki bachamuki basali zuni ya nga na yebo comprendre que peut-être ndenge baparents na biso bazwa temps ya kolakisa bana makambo ndenge eza vérité te quelque part tokoloba je peux pas même dire que c'était l'hypocrisie mais moi je pense que eza culture na biso ya baluba. Mais là, donc culture na bino boye sakabana culture na biso vérité za la moi réserve moko il faut ezala au mona papa azoyoka mwana soni au mona mwana azoyoka papa soni ndenge za boye za pasi ngape nana kende pa biso nazo sokola na uti na douche na kangili puta na tolo na miso ba parents nanga eza soni makasi mama na muluba kwa vandisa mwana yeye bisaye ndenge eza wana il faut osokola boye eza pasi ba parents baluba bawe ba opesa mwana conseil ka soki mwana yena mobali alinga kende libala nda oyebisi alobi omoni na libala ndenge ezokende wana il faut la propre libala mobali il faut respecter mobali akokota na profondeur te kwa la sa mwana atama mbeto awebisa mwana teke il faut la boye la boye na mobali ndambu nde basilinyaka bayebisaka makambo wana eza culture ya baluba et quelque part toko condamner bana basi ya baluba te parce que moi l'air bana bazokola déjà na ba mentalité na famille déjà mais à qu'est-ce qu'on libanda à découvrir à partir à masolo baninga na babilo mususu batu bazo sala ngoma ni bazo imiter babilo ko wana donc ba s'adapter nango facile yango batiki moi culture na bango place on a na loba pena que faute mingi eza et pas ba parents na biso baluba bazo ka tenter ya koyebisa bana na bango vérité parce que moi je pense que ceux qui maman avant 10 mois na se ayebisi vérité alobi au moins na âge tel ko bandi déjà ko bima règle moi ceux qui a bimi règle a la facilité ya azoise mi ceux qui a continué la période mabe omoni ko s'accoupler na mobilité parce que tu risques de tomber grosse ceux qui maman ayebisi mwana mwasi bongo omona ke mwana aobanda ko aoyeba ndenge nini ya ko milengela pe ko zwa ba mesure mais là yo maman ozoyebisa mwana vérité te ozobo mama ka mwana que découvrir la bande ba camarade mais le kozo ça la pena que différence eza makasi ba maman na biso bakola ki bien mais bazo bazui tenter ya kolakisa bana na biso ya lelo kolakisa biso ndenge nini pe ya komibate la kokola ndenge bango pe parce que ça bana musu ba jeune fille musu pas prendre kama mulibanda tout à fait mahamunyoso ya pas prendre ngo libanda parce que ba parents bazo kitongo na te ko fadisa bana kotangisa bana makambo wana tout à fait OK c'est bon to kota skola mama na likambo waneza mama waneza papa ebega wachili no eba pomo mamoyo bana baluba babi bana baluba ne bazama na bango ya mabe ya bien pe bazali ngaza poza ngande ndenge lokote jojo tumanda oyebisa biso pourquoi bana baluba bazara ba lèvres milai balaksara bango je ne sais pas non ki babi balaksara bango ndenge ko tirer ba lèvres na bango pour esala nini pour esala nini en tout cas vraiment à toi la parole la tikelo autant nyonso otangisa ba ope ba ebité ne peut se zara pona bana baluba te eza pona ba jeune fille nyonso to zara pona bana baluba. Merci beaucoup, Bibish Mobopo, pour la parole. Moi, je pense que les Cambo Etali, bah, lèvres, hein.
particularité wana eza epa bana baluba et puis particularité wana eza epa bafille zambienne même na Zambie pe bazambienne pe bazala pe na balœuvre milai. Alors chez les Congolais ezalaka mingi epa bana baluba ezala mingi epa bana baluba na yite soki bikolo mosusu ezala nango. Alors moi je pense que ezalaka grâce moko boye o Nzambe atia kati ya mwana muluba parce que ya eza grâce parce que kobota ba muluba eza elengi na yoka mutu moko aloba na yoka mutu moko alobi botama mongo oyo ka elengi neti epa ya ba malawite eza vraiment passé soki bakuti pena mwasi na lèvre mulai bozongisa mbongo ya libala mobala oyebisa yo me nga nabalaki mwasi na bali ntaba te mpona bango bazoconsidere yango comme mwasi pena aza ntaba neti ka ndenge ntaba azala na maseke. Même chez les Kasaye aussi okuta mibali misusu bazolinga basi bazala nango eza na misusu balingaka basi bazala nango te. Et puis pe lèvre mulai eza bien mais eza pe na inconvénient nango. Inconvénient nango eza que ceux qui est comme isko mulai eleki ekobanda ko indisposer moi mwasi et obanda ko indisposer yo okomona ko banda ko kozoka ceux qui peut comme mulai ezalaka bien te mais il faut ezala na limite moko ya il faut ezala na moi limite moko boye mingi pe o ekomaka mulai makasi déborder eza excès ya kobenda bato bazala nango mukie eza ba pe basi misusu pe balingaka ezala mulai eza bato misusu balinga ezala moyen eza bato misusu balingaka ezala mukie ce qu'on a né ba Jojo parce que to komi da ko chuter l'émission na biso na âge nini ou balakisa mwana mwasi ke no akobanda kobenda ba âge wana soit komi près à libala to dès l'enfance. Donc déjà dès l'enfance ce qui maman aboti mwana mwasi au moins déjà eloko ba maman ebele ba yeba kangote. Alors c'est par expérience pena grâce on a vu maman déjà ce qui aboti mwasi na âge moko pour à partir à 1 mois eza na âge moko oyo maman ce qui aboti mwasi il faut yeba eloko ba maman ebele ba yeba te. Moi déjà à partir il y a 3 mois 4 mois il faut obanda commencer mwasi ozopesa mwasi forme ndenge ba maman ba bendaka bana pour que mwana azwa forme mais mwasi ba bendaka ye ozosalisa ye ozosale mwa bassin et puis il faut maman akota la bébé azana mwa muke soki déjà mwana aza déjà na signe ya lèvre wana akoti comme la maman biso akala ezalaki ka bébé l'air aza bébé déjà partir à 3 mois ba 4 mois 5 mois 6 mois ti ba inane maman bandi déjà l'air azo sokola mwana bassin azo benda ye. Alors âge penza o ezalaka vraiment que non moi si ye moko azi confiance ou bien non confiance ezalaka âge ya 12 ans âge ya 12 ans nde moi si ye moko maman ce qu'on après avoir kobanda kosala musala nyonso parce que toute l'enfance maman nde azosokola mwana ti ba 10 ans mwana maman sokola ke kaka akobanda kobenda ye peut-être moi mwasi lero okoma na âge à 12 ans en ce moment là maman akoyebisa ye que non omoni pourquoi je sais pas ce que je se rappeler lero banda kosokola na banda kobenda yo lèvre wana ezalaka boye utilité nango ezalaka pona boye pa na biso boye. Alors mwana mwasi pe lero azokola parce que 12 ans déjà moi ça c'est ayebi déjà mabena et puis déjà qu'on différencie madame et puis déjà ils ont pas passé ce moment à la période na bango à l'âge de 12 ans. Alors yé moko ko banda sko azoko là quand elle va na douche pour na ko se laver azo bendango yé moko. Alors mais sauf que ezala kana âge te même ata bato moto aza nango te ceux qui a eu chance na kibumoko le sko et benda na ka difficilement na kimokolo comme benda na kaka na bakisi ezana ba parce que bato mingi bazolanda biso ba jeune fille ba maman bazolanda biso parce que les choses ont concerné Banabasi. Alors, produits ne peuvent pas utiliser. Parce que la Bible est traditionnelle et parce que les missions ont suivi le monde entier. Ceux qui ont place, est-ce qu'ils ont un produit ou ils utiliser en fait, les produits ils ont produit à pharmacie. Et quand on a une pharmacie, on a évité ceux qui ont le paiement des œufs évolués ou bien pas et sauf que ils ont un produit traditionnel. Je disais ça tout à l'heure,
kutaka mingi na Kasai na village quoi neti na Kananga eza ba poussière moko neti ce qu'on appelle chez nous Michila eza neti ba putulu alors ba putulu wana eza neti eza ba biloko ba matiti ba sangisi nde esala ka cœur moto abanda ko benda nango ozobenda nde kosala ke lèvre ezala mulai non ba musu ba lobi ke non ba salelaka makala otolambelaka ba tuti yango ba sangisi soki na ya eza Michila eza ba makala otolambelaka ba makala na biso yo ba tuti yango me ba sangisi yango na matiti moko boye eza na ba matiti o basangisaka ekomisaka yango balefre ngo neti matiti nini naza poso za clair parce que ça va nous faire sepela que non asalela ngo po bando kosepesa papa oui eza vraiment très important alors ba matiti wana pour dire ça au moins na village bona moto kozala intéressé net bato bazola na Kini je ne pense pas que kozala en Afrique du Sud awa eza parce que tout à l'heure là pas bandeko baza ba assistant ba utaki ko souffler biso que il y a aussi des certaines femmes en Afrique du Sud awa ba utilisaka ngo pe bazala na ba lèvre na ba utilisaka alors bango selon culture na bango na yebi ba produire ba utilisaka te ko pas biso na yebi ka cœur et dans na ba kisi oyo ba utilisaka alors pour na bato ba kozala intéressé parce que eza bien moi si il faut oyilinga ozala bien partout mais mingi côté qu'on faut ala bien ceux qui a lingo ça papa pour ezala na sentiment na ngo ceux qui lingi pe ozala ministère wana ko localiser mo bato oyebi ceux qui bato bazana ba maman bango na mboka ou bien par intermédiaire ba bato moko boye ba ko aider bango na pesi bango ba nini ba agent César ba continue la bango est-ce que yo ozana mutu te ya ko zo biloko na parce que na yebi ke émission na biso bato belé baza ba wala ba se belé net ba blanche qui même mot dans les États-Unis, Blaise Guimemo, n'est pas Hollande. Non, si. Blaise Guimemo dans les États-Unis, on a donc, les bateaux aux États-Unis, c'est toujours des Américains en Afrique. Alors, bateau, on a besoin d'ango. Parce que notre rôle est de contribuer au développement et puis qu'on est d'année. S'il y a une femme qui est intéressée à Zolanda Bisso, alors que non, on a lingi penaza la caca, na lèvre comme la hypo, na on a bébé solo à lèvre, et puis on a quoi serré bango qui est vraiment très important. Et ça bien pour ceux qui ont pas de tout na tonton oyo, on va la baso, à trouver quelqu'un makamweza bien alors va contacter ceux qui va contacter on ne manquerait pas il y a ko aider bango ko mener ba ya ko orienter bango pe ko mener ba recherche pour que et comme la bango. OK, c'est bon, toujours question en souka parce que comme presque pratiquement à la fin, il y a émission na biso ceux qui nous doit cette na lèvre milayon. Est-ce que ça possible que non ezonga déjà parce que mutu muso ko baye na ye et comme tellement l'équipe milaye mingi et commence à aller mal à l'aise comme empêcher est-ce que ko zonga pe ils ont un produit ba ko utiliser que non ezonga normal ndenge zala kibe otiga la rabo moi que non super tiga li pega bon au moins qui peut décor pesate na système non kisi o ekozongisa ngo ezalaka te pe ekozonga te eza musuni neti musuni ya nzoto eza musuni ya nzoto une seule fois que si ebimi mulai ndenge ebimi wana ezongaka te etikalika bongo au moins eloko oyo moto akosa les anini il faut kolinga lèvre ezala na limite ezala pe mulai te pour que indisposé yo ezala pe muke te il faut ezala normal mais ce qui peut esi ebimi etikalaka bongo et puis en termes ya ko indisposera vraiment comme tel pesate et sauf que produit pena pona ko kitisango bien ko limusango ezalaka te eza musunya nzoto et si ebendani et commis déjà moulaï etika libongo. OK, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Babi de bonnes choses ne dire jamais. Babi masola bien des awa. Émission le donc dans cette émission, vous aurez l'occasion de suivre beaucoup de sujets. Donc bah sujet où il y a Kati vraiment Kati ma solo vraiment il y a Kati là quoi les balles. Donc tu auras invité tu belé tu invité tonton tu invité tontine biso donc il est bon pour vous informer ça tu belé pe bala na ba mais ba mambo e belé té
batondo mpe ebele bakota na bango na bandako liba me bayebaka te basalaka nini koto bakotaka ndenge nini basalaka ndenge nini babalusaka ndenge nini bazongaka ndenge nini. En tout cas émission ya biso eza sans tabou tokoyaka anytime na masolo ya sika na basujet ya sika. Toujours nous sommes vraiment à la fin un numéro parce que bato baposa baaborder yo batuna yo bazwa vraiment baexplication ebele concernant sujet na biso ya lelo. Un numéro de téléphone pour na monde dont tu bazolanda yo. Ok, pour la bateau Bazolanda, vous avez besoin de vous contacter. Vous pouvez me contacter sur 027, Code d'Afrique du Sud, là où nous sommes, 078 à 1000, 71, 91, 757. Je répète encore, en dehors des codes, Okocha 78, 71, 91, 757. C'est ça mon numéro. Vous avez besoin de contacter John Tumba Pona. Aide, vous avez besoin ya makamu mususu ensemble na bibishi mbongo tozala wana bobengi bokozala dessus et on va toutefois vous orienter. Ok, merci. Un mot de la fin, dédicace, babi que non, du tout maïa, ça dédicace. Un mot de la fin pour aujourd'hui. Merci pour la parole. Mot de la fin, Kozangate. Je tiens à remercier l'équipe technique et puis fidèle internaute au Balandarabiso. Merci. Et puis, on va quand même, mon mari, Mayas Banderemi Hassan. Voilà mon thème mananga. Na PSP merci na maman Rosette, maman Tex Balobi, moi ça Mokonzi. Moi c'est Désiré Mokonzi. Donc Zambé à Matos, déjà na maison production, na Tex na pointe donc azol la libanga ya bibisi libanga donc caméraman na moi Mouké Patrick. Donc ya wana assistant na biso Eric Lukula, un confrère journaliste aussi. Beaucoup la Bonseka et compris Mokona Nzamba Matos Désiré Mokonzi. Donc balobi alobi tchana c'est mais c'est gentil. Alors te remercier fidèle internaute nyonso na remercier Yopé. Merci beaucoup la invitation na yo. Thank you very much. Un grand merci à vous. Donc c'est déjà à la fin de notre émission. Il y a un numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Dodo Jojo Tumba, moi ça là, elle vient de donner son numéro pour de précision, pour des questions. Donc vous bengayez vraiment. Babi Masola bien ou la raté, Masola boé, pas plasma, babi ni par ailleurs. 100 ans de pouvoir renouvelable. Plasma mon ensemble grâce à mon boss Raph Nguyen de Boston, boss américain, qui est vraiment mon bibiche monde entier, l'Arabie Saoudite, l'Israël, vous êtes belé, vous êtes tellement belé, la Belgique, le Longa. Un grand merci à toi et pourquoi pas dans Soki. Vous êtes tellement nombreux, donc on entend mon vieux Patrick, mon bichon de Château Rouge, et pourquoi pas Dadine Dembo, babi papa, babi Tchol, la cacasse est vrai, on va le mondele, babi Salanga Bolamou, Salanga Bolamou, Bosse Nanga, Salanga, donc. C'est déjà la fin de notre émission, donc c'est une émission socioculturelle. Nous allons aborder beaucoup de sujets. Dans notre premier tribunal, vos amateurs, il va moins de 18 ans, un grand merci au caméraman Patrick Okabamba, le petit mineur qui était derrière la caméra, donc qui a travaillé au four et moulin vraiment pour la réussite de cette émission. Un grand merci à l'assistante de mon confrère Eric Boukoula, pour la Baseka, et pourquoi pas à la grande dame Babi Moisia Mokozi, Aza Mokozi, Maman Rosie, Babi Moisia Mokozi, Aza Mokozi, et pourquoi pas Désiré Mukombozi, Babi Kombanese ya Pamba, Deseka Botamane Mokozi, Babi Matos ya solo, vraiment solo on retrouve Matos, il y a un studio Oyo, rien à dire, rien à commenter, professionnalisme, rien à dire, et pourquoi